voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien. Oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité dans l'actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouizi. Et ça la reine de émission de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple, c'est bien bien. Et puis ça cabi sur l'information. La voix du peuple, la voix du peuple, partout dans le monde entier, va se bélier. Zobeta basita Asia. La voix du peuple, toujours l'engagement qui donne. Toujours la voix du peuple. Actualité à l'activité. La voix du peuple. Nostalgie, toujours la news de l'oralité. Tant on est sur la news de Yasika. La voix du peuple, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Et un bel arabe sur les musiciens. La voix du peuple, la voix du peuple. Et un bel arabe sur les musiciens. La voix du peuple, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Avant na mobondo na ngai natalisi bango pe na mutu na bato bien que na roi to yo ka roi na avandi ko natali na vanzi ba sa manger natali na sa manger c'est natalisi lokambe par rapport à mambo tali ba expliquer ngate mamzu oza na nga za porter l'été yo loko ki na nga za porter le VA mais maraba on va comprendre non lola tout langité non lola nga langité non lola normal coré normal D'accord, OK. Bon batalisi nga peke te roi yo za no roi par rapport ya kamba si bon mais soki na nga parler lola na bango même moral lola bango langi droite ko lola bango ligne croisée te pendant bite ligne croisée za ba dia ba yuma bana ba lobi lola nga zu nga lola nga bon bongote bango su wa senga te sa majesté comment kuna lola normal je suis venu là j'ai le problème pour récupérer l'autopsie de le corps papa papa na ngai pour nga ba senga be français pour récupérer corps na ngana ko papa so bela ngana ko papa ngabi ola na sona bien te tant na bona ngana silika to za ko ba changer te bo pesa ngana kina ngana na bona ngai pardon monde ezana Ernest yango récupérer les corps maka mususu lobi atoki te na oloba noka pour récupérer les corps wana tata na kufi pour récupérer corps papa nonde asa bongo asa na faible ndeto za atwana makamo minene ko elibiso papa continue sele akufi ndenga zawana ayebite to boya ta koloba poso to meki ko yo yebike papa continue sele akufi ayebi yango wafi eso yebi tona matanga to koka kutata kolela te nazo kanga bano minoko poso baleli papa no ayebi e vous ayo ça sous choc mon musique ngana masasi masasi suneni mamuza nga malembe masasi masasi nini demba ane demba kuta na balombo kipete yibo sasine na dossier nini bola ya demba na wale manaibu yi lombo kite ebe bola na ebe normal na batu tout par rapport à l'incorrect c'est bon c'est vous pouvez rappeler qu'il est pour bino on a protégé dis donc anga lukambe na mobimba menti ya ngai yoka anga lukambe bo contrôler no boko Masachi kufisiliti maboye mutinga kana kuyoke la kuyoke
très fatigué. Journal de Kindé. Non, surtout dans ma question par rapport à matin, je suis très fatigué. Je suis très fatigué. Serge, papa problème ni. Nini? Pour moi la télé mi pour la télécommande n'a changé pour nous. Il nous a quitté télécommande. Il nous a quitté télécommande. Tu voulais toucher à mon téléphone. Alors. Ok. Ah, mais oui. Mais oui. C'est que problème comme le téléphone. Pour la nité. Pour la nité. Oh, pas sur la moto, papa. Serge Keba. Keba Yomoko. Nebiso Keba. Lobi Keba Yomoko. Keba. Pour le téléphone force et zongi. Keba. Keba Yomoko. Là, je te jure. En plus, je reste plus ici. Non, je ne vais pas nadinga amote. Je vais le faire. Et ça, quand tu as un moment où on a déposé, il y a un point. N'est-ce nini ngala télécommande pour changer pour na. N'est-ce téléphone pour ça, liboso ngala simba téléphone yo okoya na seboye. On a quoi? Na tunyo liboso to ngala simba téléphone zo sonner pour na zina yabi. Et ça na. Soit. Okomi na makambu. Soit. Okomi na makambu. Soit. Musanga nde bo banaliser makambo oyo. Donc bien besoin mon no grand vital likambo te. Si makambo nyoso tie koma boy. Et c'est parce que yondo yaki Lucas Serge. So yo Lucas Serge te oya ko koloba makambo nyoso tata mwasi. Mais nyoso ezate mama. Mais nyoso ezate. Poni bozo sanga boy. Bozo sanga boy pona nini? Est-ce que bozo mona te ke libana ngai comme na danger vraiment? Ezo lobele bino loko mon côté. Fleur. Non. On a vraiment commis contre Bino. Nazali qui pour Bino, mais si qu'on a commis contre Bino. Nazasu na kana Bino, tata moi si. Na yope. Maman. Ngai, umone mabi pona yaki na ndaku na yo. Non. Non. Ko bimi sali ka mona te ko na moni mabe pona yaki. Oyaka na ndaku na ngali boso na loba no lobo te. Na yaki. Na solula ka na mukilu na ngai. Itaki mukilu. Soko mwana mubali abali mwasi to mwasi abali mubali. Fediri akoti na famille. Bon, ngai na moniti makambo iza ulika na famille na biso na betiri ye masolo wana. Iza makambo ya gala victim mpo ayibangisa yo. Ngai na lubi keleri mpo mobali na yo ayibati ya famille yo izali bo mpo ayepi. Azala mayele akamati mayele ya kuvivre na yo na ndaku na bino ya libana. Siko yebaka te ke lelo ekokoma boye libana na ngai ekoma na danger. Yebaka ngote ke nyonso ekokoma boye na makambo yo yebisaka Serge. Mama, kubanga ilo te. Nakobanga tata mwasi. Kubanga ngai. Nakobanga parce que na minute on azoloba no Serge asa komo bima libanda. Nabanga te koma. Nabanga te koma nazomanga libanda ngezo ke na okufa na oyo zoloba na ngana banga te. Serge bima libanda te okangila ka ensemble. So bima libanda sumbi. Abima libanda po abanda kosoba makango bando za basi misusu. Abima libanda te oyo zo kanisa wana tata mwasi. Ngande harmonie to seki on ndaku na ngana mobile na ngeza su bongo te. Mobile comme on tient téléphone boy ngana simba téléphone à Serge so ba bengi Serge na so téléphone na zo solo la téléphone so ke sonner Serge ay ko so téléphone na zo simba téléphone à Serge te Serge zo lala na ndaku te Serge enfant na salon ngana chambre Serge na chambre ngana salon na kata chambre Serge to lala so na Serge comment donc bino gravité li comment nyo so bozo mona mo Serge akula nanu te Serge azani nanu mwana mukie parce que ba makam ubanda kusirika ubuya mbetu ukima mwasi makamo yolo baki tata mwasi vraiment te to na mayelo na mo ya bo mama donc dikambo yo mon olobaki na Serge yo kanise ki eroleka ka ina percibo Serge yo ki atiki yango le kibongo d'après yo kana yaki kubongisa libala na yo epa ya mobali na makambo olobaki yango ndo yaka bongisa libala yanga yangwana d'après yo bongo na lubi mabite Voilà ni Serge aku kamata makanisi ya mabi ale abangela ngai. Pourquoi bino bozolinga te Serge akutana na héritier? Pourquoi? Bozolinga ngote pona ni. Po ya senga kutana héritier bino ngo boya. Héritier azali mwana ba kusola iloko ni. Tata mwasi na yo. Azana pouvoir mo te ya ukena usola na Serge kuna. Tata na yo azali ngai mo unazali. Iloko nini héritier ukena? Au héritier ukena usenga taka mbongo. Au kena usenga ilamba ya ulwata na keti isiri. Ngai na ukena na uluba makambo itali dibuta na bisu
Obi ki boa mitema mabe ebo skizinga na loba na bino bongo boa mitema mabe. Na ebite soki vraiment ezaki ke maman abota ki ngai pena zaki envie. Na ebite soka nga osala makambo aboy. To nga omona makambo aboy eza normal. Non. Kututi la maman na yo ntulite po. Tata mo tika ko pardon. Tika wasiko ba mo pesa nga kanda. Oh, kama bozo ya minene bino mo mona oka mike. Bino mo mona o miko nyuso ndena ko miko lela. Bino mo sepela na ngo. Esa eloko te na ndenge ni. Esa eloko te na ndenge ni. Sala iloko moko te serisi wana kanda kaka. Kanda kaka kindoki nzambe. Oh, vraiment comme kindoki. Ya visa bomo la disanga. Tout ça ba victime biso mi balé chérie. Nazo mona te eloko nini ona koki kolo. Oui, vous avez le droit au silika papa. Vous avez le droit au silika. Mais au silika la ngate parce que nga pe na makambo nyonso peut-être na yebaki ya moté. Mais na moment auto komi naza suna eloko au salate. Naza eloko au salate na kolanda kaka o nyonso yo koloba na ngai. Limbisanga na maloba mabe nyonso ebimaki. O nyonso wa mes attentes ya ngana yo bimaki soki na lobaki likamo mabe o etushaki yo lelo ekomisa biso boye limbisanga chérie nazaka mwasi na yo soki ngana bomi moto o te moto obomango ozala te nandimi ngai Flore nazoluka héritier na benga héritier aya awa na ndako to solola na héritier pour que kimia ekota nazali mwasi na yo na telemela ki maloba na yo soki na lobaki lo moko etouché ki motema na yo naza mutu limbisa ngai totika bakanda tolongo tobwaka o nyonso tozalaki nango na koluka héritier na obenga héritier akoya awa comme ça tovandisa héritier tosolane yo moko meka kosolane héritier toyeba qu'est-ce qui ne va pas. Ça va. Merci na Yokio. Na Yokio, merci. Vous avez quitté quoi, oui. Merci chérie. Et quand je dis que tu es ma fleur, tu es vraiment ma fleur. Et ma fleur à moi. Merci. Tu comprends? Ça va. Merci. Vous avez appelé ça un baiser? Bati vundu nyonso pesa esimba nango pete. Nga pena tumbo nga na yebi. Sentir akamba apesa kaloyenge. Papa na ya beli. Et puis père ango ya teki ba malade lobi. Azui pena temps. Ya na lo bano tika ba ina oshisha konde ona ngai. Hein? Pour maman fa ba le ba shisha o tse ba donyo eza ba maman papa azaki maladi. Mais na micho to beta masolo mutu sake. Na micho nga na yo ka souci parce que yo za suna papa te ndenge nga na papa te. Yo si kuti ne elongola biso zage to nango. Yo lina lota yo. Tumba. Liboma na mutu noko. Na nimi liboma na nga mais so fa za ba to fa olu te za famille na yo. You are. You don't know about you crossing no you are. You blaze blaze appear na you. Appear na biso. Kiba luingia. Kiba you na mudo wa you. Nasa ko da lote vole mwana na la mwana sa da ichona creva you are. Na you na katu no kuvu no kone. You batunga boma na mbogo yibango. You na benda kwa masana yo masana na ndenge par rapport à histoire historique. Tout le lango par rapport à langue correcte. You know so link croising with un papa bino. Il passe mon repas de zi banana baba yuma. Siku ngana laksa bango ngai na ezimo. Liswa banzambe. Kambon. Mbezi mbele. Natali sabongi you bien na boliana nengaza potelete na frappé bayu matinali il faut bon tinali il faut bon you
mwana na makaya wana mwana anga ye yulu zibe obele kutu ngapona ngabile nini wafuba nini par rapport au jusqu'au yibu you blaze de moi na school kutu yo tatango sanga plus droité par rapport à motali jusqu'au oya boyene nga zapotili ngati bakenda na ndenge ba sans esprit lokatanga na kati yo te mina otalisa yo parce que moment mutu azali malade yo ali bomo na mutu na ayu tumba yo pona mo ayu papa na yo mérite nganda tena na pesa na bangi again yo mérite ngoa tout so mo na bangi yo so no nganda bo fomela na maya piyo liba momba yo na moni bongo ayo di boma yo na posa peso conseil te poni banuko bana na school yo kangai na oyoko mona na school yo di boma yo mwana na school na makaya bino so yana bino kutu yana mina doki na ye na banenge na ye parapo buriki akampe bino bwana balenge wana nini po père na ngawa mabe ngaye adoki ngaye beza dai na leleta ayo ngaye lande yo wa yuma na doze ismi par rapport na américain so kuna mai bana wana ngatala bango babétise tu basala ngala senga bango pesa ngai blaze ngapele traitement na mema yo na oba ba welka wana kuna mama olive kuna kutu kwa madame ya kala mais traitement correct mais par rapport au bon traitement za potele nini nana roi nana muzalisi eze molisu ya bakoko mais basa mutu ngana benga yo nesa kangisa bobondo kwa to frapper bayuma wana to boka perme yo obesa par rapport mais de longo ça pona mimi on va être par rapport yo mda gene keba yo huyu mamuli vlindi kavila première dame na biso ngaye vagi mer bakendelaka bongo te ngai fali nakende na ngai liboso basasuke blaise nzambe ozolinga ngai te mibale nzambe ozolinga ngai te po eleleli ngai nakendaki te na bango bame nani sikoyo ya kutombola nkela na nga embani banga yaya dokteri nyabango wako dokteri pambanginalelaka ndingi te apekisaki ngai makambo ya dokteri apekisaki ngai ngai moko natikala ngai moko mwana mobali ngai moko masange atiki eloko te donc ngai tutikali mibali na mwana oyo na koku na ngai koku salobi na kendo kala makasi na matanga po yebe wasali ngai na komi na bundo mais to fana matanga bo to panza to keda bo bomi bola to sili na ngona Ernest bundo kyango kubagula ngai na zula bundo kyango wapi na liango ya bundio bien nyata ya kunyata Ernest ngai na zala bundo yo boni yo na kokanga yo bela bundo yo yo so to bien yo buma kaka na la Ernest bima tika na yeshi kimia zalo libanda kanga ikata abuma ngai kaka na bundo kyango ngai na nyatango bien na melango yako ebi ke santene za malamu te ongle vanda noko yaya kamata mbeli atianga kende kusambeli nani
oncle Luka kimia Zombeli, yo zombeli kuno pesa ye. Ah. Ernest bima libanda. Okilo. Skola. Ngai mo. Na kuma kaza ngai. Vanda luto yokana nanu. Asole la kana koma Ernest ko Ernest okanga endo. Ernest azana. Boyebi yango bien. Ernest. Kozo bino bayaki na ko. Ngana sawana. Ernest ko Ernest osomona ngate. Alors mon on perd la route d'ailleurs tout nous va le tala on pas bino baskola so baskola tala. On tata mo stanga ya tout droite sur la l'autre sur ma bé. O regretter fina yo oki. Bonga na minute so na bona fan ni bona bulu so fan sa so dai ni na lokambe na ngai lo boza batebele a confidat. O bomi o sepeli so balo ngeni bo vantila nga. Ah ni yo na dai ni yo. Ah lo baskola so baskola o yo ah. O tata mo stanga tout droite yo lo bana mani. Ah. Pourquoi pas tant que les gens ont boulé sur la façon d'aller sur les dans le caméra nous ah qui parle d'ignorance pour aller on va lui là ba mono no zo qui sont on zo qui sont là Ernest, calme-toi. tu vois que ça m'a dit non le moment non on va non oh Papa tika manqué au bon ami sur biso boy bien tika Ana posa na kanga makaka. Nakanga makaka. Kanga bakamela. Nakanga makandenge nini nazokuluka nakanga. Yaka yango mosozo ka susi mankati ele kitusu no za libanda. des carbone da bien peine carbone bien moi ça to kutana nzeto lekanaka. Moi bino, mon net bino mbali bino. C'est par le biso tena makam. Laissez ton comprendre. Ami so da pe ngabe da mon net bino ala bino. Sika na yo asiya na zo pekisaka na lo belo. Kikulu no papa. Bosoma ba jet bota mwana mapata pourquoi na mabele oyo bo comprendre ya mabele ba américain bino boye ba bozela ka mo ba bino mo ba loyenga ka oyo famo de carbone na bozela alors bino bota mo bosoma ba jet bosoma bota mo ba jet pour mabele o ka mabele o azolo ya mabele ba américain bozela Pardon, c'est pardon. What loba Maman frija. Noko, kendo vanda na. Yakewa. Yaka. Tozana Tati mo c'est non mais non ndam. Te bon vanda, noko vanda. Vanda na yo kulala. Tu n'as pas de nyonso bakenda tika nga moko na moko. Okolala wa, vanda na. Bokilo vanda. Vanda na yo kolala wa. Soso ngo vanda wa. Vanda to kende. To c'est la mukialo ngwana to kende. Obanga te vanda isini. Yo vanda na. Mwana mabe mwana nesio. Ke ba makelelo esimba te oncle matange ke defano tuni. Yo so di no bakaka siko mama sa ko ngolo. Bali wa moku sibitima kaka sasinyadi sibitima. No lo ba pete. Siko to Mais yo so matanga to mango epana yote oncle. Likambo ile ki yango na no bambala moko. Kandi na sina peta ba mi balena nzela moko epana ntorme matanga. Matanga ezala awa. Moi pona bandeko na ngaka mi balo ba uto kende na mtema pasti nyonso tu. Na lingi muto ba kisata sans fa na ete polo botangela ngai. C'est fini. Noko. Oyo kande to. Au deuil ezaliawa to en charge na kambuyo. Et biso to komi na problème parce que Ernest ali ko sentir biso. Niebe auto sala maman, ne vous en faites pas. Na ba militaire ba rozala noko ko ba na le lokote ba militaire. Ba usale lokote. Ba militaire ba rozala osale lokote. Bino noko. Na sali ni. Omoni bato soki bazalaki bazaolela na se nde blaise aza kanda Ernest yango wana nde blaise aza bongo kozwa bozoganga makasi mama ngai na yango nde bomi blaise yango Ernest aza kanda na bino ngai naza prophète te naza tamfo biso pe toyebaki eza bongo tokuzala baotili lelo mpenza nde tokomi boye na baage oyo balela so ya oganga olela oganga makasi baasasine mutu sikoyo ata yo moko ye masasi asali nini mpona babaka na koasasine sango wana tokoki kolela na mongongo na se
Bano kanga mkoano katakiti lelo leli isusu. Oya na ba intimidation oganga makati. Ti lelo na mona tesika ma misu lebi matu. Ngo intimidé na. Calme-toi ma chérie, calme-toi. Scola. Bokilo. Oh maman. Olele mabe. Yango de bomi blesse, bolinga te ngonde bomi blesse ko ganga na. Yango moi enfin, eza pete blesse azai malade, Nzambe ayebi mukolo azwaka batu na ye. Hein? Donc ngamo na epi ndenge to salbo za na kibi. Okunda bino ngamo mtata telo na. Bokundama. Ya boso to wela ki wa ko tani no tani ambalo ngamo na zuma mnyoso charge. Scola. Écoutez, ne rentre pas aujourd'hui. Moi, Gazo Bengami, Nangawana colonel, Atina quand même à 4 ou 5 éléments bazala. Un poteau en sécurité. D'accord? Chambre, il y a place pour chaque carton. C'est oncle moi là, qui t'es ça. Ala na kiti. Matanga za amala. Ah ouais, peut vous allez bien. Ernest ya soki ya yenga wana na kena. Ah, nano bangi te. O banga bien. Atanda ba décider na l'état. Soki pour na banquette na ba so ça na ndé mutu ba momati. Ça sera pas pour. Comme ça pour il y a Blaise za on a problème te Blaise abelaki. Ya masasi tozela mukolo ba ba te bango nyoso mi balé balala poye balala poye. Na kolela nani na kotika nani. Na kolela nani. Oh non. Kobanga te bokilo. Eh pas tout mon sous kasi pas toi va lui. Binga bébé baki. Na ngindi kwa mobali. Yaka na yo awakuna te. Banoko balala ngai. Banoko balala ngai. Asali mapipa yoso baki. Anoko distrainga na ole na concentrer bando na nga yo distrainga. Awa ko sala nini zonga wana. C'est parce que ton mobenga comme si naza na problème na bino. Laissez-vous nous dire que naza na problème ni na Flore. Naza na problème ni na Serge. Naza na problème ni na papa na Flore. On sa papa l'équipe. Ah bon? Problème. Flore, tu sais très bien, Héritier avant l'émotion na yo, pour la famille. Mais papa na yo a fait ça en considération. Flore, yo au bala, Gaï, même pas présent en fait. Gaï, C'est parce que. Non, non, c'est parce que t'es. Moi je parle avec ton père, à celui qui a bossé avec ton père, invitation. Donc, rapport à un mariage, il y a Flore, il fallait lancer l'invitation. Et de deux, pour la dot, il fallait l'associer. Donc, nos Flore, il fallait comme un amant pour la famille, pour les manières de partager et l'autre beaucoup de monde. Mais ce n'était pas le cas. Papa n'a eu d'autres n'a eu Flore et a bien le téléphone pour le mettre là, bon, il y a d'autres nos Flore. Ils ont déjà ma cambo au niveau de téléphone. Je préfère marcher avec ça. $20. $20 au papa qui a fait ça pour d'autres mon frère. Et na boya kolia mbongo pourquoi parce que na moni que papa qui a respecté ma principe. A respecter principe, a respecter coutume. Et ma papa na ça na moni que à la contre na au papa na nga lobala. Parce que nga héritier qui était censé il y a moi na nyos orba dans la famille d'autres il faut et pas nanga et nga na balé non distribuer. Mais ça la mine monter. Papa parce que c'était toi Flore, a su à benga pour ça nga $20. Et qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Voilà pourquoi on a préféré la garder à moi. Héritier. Mbongo o banda ba pesa yo mbongo libala na ngayo bakabolela batu nyoso yo garder yango donc préférer nous ko garder yango. Regarde Flore, s'il te plaît pardon Flore, la zone pour ça na kota na makamla. Chef par respect hein na manière nyoso ya bo moto ya kimobali. Depuis que ça motema mabe. Ah bon? Oui. Vous savez que couple mobimba batomi baleo basangani na bala ndeko na yo ya mwasi na tikala ata na sans fronte ya ata nyongo moko te na côté libota na bino
tant aux autres, ça qui ont $20 ou moi je ne sais pas comment vous faites avec vos trucs là, mais là, chef, ban ami balé, bakoufa biso. Peut-être ce que vous avez au courant, moi je vous l'apprends. Ok? Moi, je vous l'apprends. Madame, s'il te plaît, laisse-moi finir. Chérie, laisse-moi finir. Non, je vais m'énerver pour rien. C'est pas possible. Parce que la logique, on les a pino. Ce qu'on les met depuis Kala, quand je vous disais que ni c'était ta tante, je vais partir. Chef, laisse-moi parler. Chef, s'il te plaît. Mais je parlais à ma femme. Ce qui n'a yé, parce que n'a respecté à peine. Oui, mais occupation n'a s'il vous plaît. Un peu de respect. Est-ce que tu sens il y a de personnes qui vont souffrir la logique. Qu'est-ce que moi je fais? Est-ce qu'on comprend que nous respectons qu'à coutume? On est des jeunes, mets-toi à ma place. Ok? Mets-toi vraiment à ma place. Il y a des complications qui arrivent. Et l'attente de la femme qui viendra pour alobelo babakambo. Oh yo, ozalaki ko ignorer. Oh tsala ko yebate. Serge, s'il te plaît, faisons ceci. Dans ce moment, on a quoi acquis trop dans ma cambo. Or, je suis pour rien. Parce que je suis aquí pour nao allié bon à d'autres et tous autres attendent aux autres que na moana n'engagent pas bon déjà depuis quand. Moi, je suis pour rien. Moi, je fais que respecter coutume ma famille nanga. Moi, je fais que respecter ma camo et le maman na libota nanga. Oh papa n'a pas de bien sûr que oui. Parce que là maintenant, même la Bible nous dit, l'enfant obéissait à vos parents. Moi je fais qu'obéir. Ma parole au papa n'a pas prononcé avant Koufa. Devant même son père qui est vivant à Yebi Makamboana. C'est depuis longtemps que Moutounio soit dans la famille, c'est moi qui prends l'argent de d'autres et puis on a réuni une famille, on a banni dans le Kambola. Mais pourquoi pas Flore papa va encore ça? Façon peut-être aux solutions, parce que les intellectuels discutent à rater pour la construire. Trouvons des solutions, ok? Yo sokozole la Flore, moi, nga et Okam Sanga. Parce que depuis tous ces temps, je te disais, na banaï kolobana yo. Et voilà maintenant ma réalité héritier zoloba. Combien de fois on a lobby no makambo awa na katsandaku? Combien de fois? Osaka na posa na bimsaka maloba mabe si mabatu ba profiter na sima ke couple moko banda papa lana ki metikala kozalate. Arrête ça sur. Hein? Té limbisanga na zana poso mona ba débat na biso te, mais ça fait mal au cœur. Ça choque le cœur. Ça fait très mal. Nous sommes un jeune couple. À principe, tout le temps, étant jeune comme ça, ils ont espéré un avenir, simba fruit, il y a les enfants. Vous voyez? Alors, Bisso, bon, hélas, ça c'est déjà le passé. Quand tu parles des enfants, si papa n'a pas respecté le principe, qu'est-ce que nous pouvons faire mais étape autonomie? Ok. Question les a bien. Parce que Balobaka, un problème partagé est à moitié résolu. Faisons ceci. Ok, au monde a parlé na yo, oui puis ça bango, na montagne sur le ça pour na d'autres fleurs. Au pesa na 10%. Et bilo on sur le ça pour la famille à papa, bon bando le pesa nga yango. Et donc comme après on pesa ngo jour on a flore à Lambelinga, on a passé journée na bino, na lié, na on déclaré maloba bino bon la suite. Après ça on a des tawa. Parce que là maintenant, il faut qu'on ait il faut respecter coutume, il faut respecter la principe. S'il te plaît. Moi, je mais ce n'est pas grave. Hein? Moi, je suis pour rien. Ce n'est pas grave. Ok? Nazan a posé à paix. Nazan a posé à Kibia. Limbisanga, ceux qui m'ont bananga liboso na bandaki nango et versaki yo toutes mes excuses. Hein? Yakobengo mutema mabe. Il faut me comprendre mon frère, j'étais choqué. Je suis sous le choc et ça fait trop mal. Yako mona ba logique ou ningezoleka. Mais nako informé yo, hein? Nako informé yo na jour toko kangisa ba biloko wana. Nako benga yo et puis on fera ce que vous avez demandé. Hein? Merci beaucoup. Vraiment. Vraiment. Mbulo nyo songa ndeko nuna nyo kwa
nakomami na libala papa oyebeki likambo eza boye po kolukaki ngai te ndeko na ngai osolola ata na ngai kolobaka moto lingai tozwa solizalitékozoloba teke biso na biso bafrère chéri bongo même koyebisa ngai koluka ngai hérité na ndeko na yo kuta mbala muyibi jie bana batika ozobe osozongi bana batika telefone nanga telefone na auto so $800 oyo bazosaka na mama pesa badela na pesa donne moi chérie oza ntoa de lokuta ngala ngape moyibi ngana yebi te falo yebisa ngati marine makambi ozo au fait les autres tozovanda na yo nazodécouvrir baface caché na yo jie te nana nazwaki mbongo na banke mbongo wani jie nangana mama mbongo nakoma satana mbongo wa nini natuni ngai natunaki yo ake mbongo na compte na ngai ebungi $20,000 oyobi oyebi te opesi baraison bauti koretrace kokosa te kokosate jie po omopeso na zongisi molimo oyesela bana olakisa biso kalanda bana okata biso banzoloko tookunda lokwa bamibali nakobito mutu olali kao mpo otelema fe basimbanga na su likambo ya bitumba eza nayebisi yo wapi $20,000 loba vérité yebisanga vérité ndenge ozoloba ko olobi ke compte na yo compte wuti basani baretrace wanga na kisiko bamoni ke eza nde yo moto bimisi wapi $20,000 bamoni nga nazwi part na nga je yoza part ya tata na yo ya mama na yo ya bandeko no basi makambi ozoloba mbongo libota na nga moko yo bimisango santo tu na nga oyo asali ke po mbongo wana ekota evanda na compte wana nani nani asali yango ega jere nga abela liboma yango oyo osali nini mais c'est moi yango nde okati $20,000 natindaki yo oyebikomokanisa mabela na yo mbongo na yo mais fort nasali ekomoke mabe yo namoni oseke yo ekomoke mabe soko omoni obandaki kaka bona blaise obandaki boye ezokende mabe ezokende mabe donc soki mpe namoni yo mpe kuna mpe toteka libela moto na moto abela ya ye lopango wana amarelene koteka yo bandi liboma na omona o soki obeli malaria cérébrale yo oteka nini ona sacrifie bandeko na nga mpo nga oyo nga nazwi bariske lelo bakokokotonanga diplôme na nga natindaki yo eza na bafaso ebele na koka oboma ye ata na kisi ata na poison na koka oboma ye yo kaka ozali mene na idango ata natindikeli epi ozalaki ezaka poison nga mutu napesi baide nga mutu natindaki yo yo kutu mutu nde oyo kokotisanga makanisi wana nga azalaki nango te yo diembeli te na alors ngai fo nadondo na mbongo wana okobimisa $20,000 siko kuna osali na banke osali position makambo nyonso tupesanga na oyo ezepa na oyo ezepa na onano ebima nanu noki to omona nga mpe to omona vrai boyeko tozala be yango ni zambagori nokomelo oyebi ke yo leki nga ya montant normalement nde yo leki ngai ata katikati te ata ndambu te osiplie nga oza bakiso wana obanda osomba oza kobosana yo fele nazozwa bakisi ofele me nga mutu yo ebe opesa mutu kisi yo edi ngandu oyo nga nasali même na miso ya nzambe na miso ya mokili mobimba oyo nga na trahir serment d'Hippocrate nasala nga na lapa ke nakobikisa bato me nakobomaka te nabomi mpo na yo mpo na kosunga yo omoni yo ti ozoloba nake naleki yo na part nga nde nakokanisela yo oza na eloko te na mbongo na lupango ya koko na biso oabota biso nyonso tu ngai okenda konisa koko na bino koko ya yo lupango tozeka ya koko na bino aboma blaise otika na yo bino marele boni boyko boni boy pesa mbongo de ochange na nipesanga kodo ochange kuna dinaza na posa 5,000 mungu kuna na okendo ben pesa mbongo wana eza 800 pesa mbongo eza 800 pesanga mbongo
Eh, Marilyn, yo na koko bomo. Yo. Omoni yo. Bomanani. Nazol. Bomanani Eh yo. Pesa ngomona. Itala oya zanga famille yo. Otikali yo mokoti. Yo tikali yo mokoti. Keba na moment. Nazolo bana yo. Omoni babuka lupango ya lupango wana. Ese na maboko na nga. Oko bouger vada ona yo. Yo so mna kamana yo. Yo mna kamana no. Mama. Jusque là j'attends. J'attends Val na yo au Pesanga accord et moi je vais passer à l'action. Ngana sina lobela union sona zozela kaka aval na yo. Comment on apprend autocomi? Et toi, Ozako s'affaiblit de plus en plus puisque moyen tension na yo ezalaka normal les athées, tu as trop de pensées sur Makambouane. La bourse na Kijia. Mais au point où nous sommes arrivés, la monte ça quand de Lobaki. Olobi nini kasi? Jia. Oibi mokoko yo obali ngai makambo elekana na famille na nga to nde bandeko na nga ba se comporta kanga na yebi bango mieux koleka yo oko pesa ki aval na sile ki za liquidateur ya ozambongo wana azab yende ne na binote. Non, il ne fallait pas. Yesele ndenga zumbongo wana kutu ya ye moko azwa des millions de dollars asali nango eloko te siko ozasi ya mabidi nde asala nango eloko. Hein? Il ne fallait pas opérer à Valuana. De toutes les façons, Ekoufeli pété. Ekoufeli nangote, moi je suis ton mari. Là où moi je suis, quand tu seras toujours près de moi, yeba ke ba solution eko mona na kakaka. Yo pesanga kakaval. Au moment donc tout est kozonga en ordre, il y a pas de problème chérie. Oh, pona ngondo zoroban. Je suis là. Ton amour est là. Ton chéri, le docteur, le tout-puissant. Hein? Tu es d'accord? Ok, il n'y a pas de problème. Merci pour la confiance dans yo maman. Maître HD. Est-ce que nga na ko ticket pendant donc yake na bala ko nyo sonde gwana? Jamais. Hein? Atelemela ngai, moi si nga atelemela ngai. Na oyo nyonso nga na sala ba risque na zwa. Oza ko comprendre kambango? Azoyo kao bien. Ozo ka kambango? Bien. Bon nga bolole na ye, nga na bongisi makambo. Ndeko na ye nanu. Oya liboso Blaise, petit frère wa landi e penza na sim. Oyo basangisa la po ba payer ring moko na yebisa ki wana parler moko eza wana parler wana un jour et koteka maka. Mais ndako wana pona sala stratégique etikala ya biso na ye na elimina petit frère ne wana na ndenga propre étant médecin na banda ko bomaye malembe petit feu et puis encore ye moko mutapesaki na tuni olingi to sala bu to beti cop na sali yango Blaise kisi donc ba kisi dans un PC pour bon même aller mais pour tika la centras ba monaka kufi na maladie bien ka ko piquer ba crise net mais akenda déjà pola na kati na ba kisi na za ko pesa maître HD kopo yonga na ela ki o embalo oli kita mutu na centras enveloppe na yo pe ezaki ya propre ya bien bosiko yo ye azako changa kal l'artu wana ya omona ngo ya ye parcelle wana pe ye azo chaka ke ngana zate ezaka ye souci na osiko ezani maître souci na nga mbalo ezepa na nga moko vous comprendre na parler na nga moko na lingi penza ke madame na nga aleka considérant ngo déchet salami mais au moins la mission oyo il faut bâtir un pourcentage. Pas de problème. La mission a 2 personnes. D'ailleurs, nga, yo yep sanga ndega ko sala nga message.
otindi tant na tangi o effacer kaka ndenge to sala alors yo jour yo vous allez après ou yebisinga nga na utika portail polele porte à parler pe na utika on polele vous allez comprendre dès comme on a yé donc vous avez le système de tobetaka obetika na ni Marie-Hélène Lota na Facebook akoma Marie-Hélène Lota obetika Marie-Hélène Lota sans respecter au monde kaka bimi nani c'est là d'ailleurs c'est là au monde photo na yé donc il y a Zalia au moni madame hier au monde donc il y a pensa donc aleka Maman qui a fait aussi. Combien? Donc, ils ont yondé. Moutou. Soyoka bien. Ozora Gambangwa. Bien. Bon, nga bolole na ye, nga na bongisi makambo. Ndeko na ye nanu. Oya liboso Blaise, petit frère wa landi e penza na sima. Oyo basangisa la po ba pe ring moko na yebisa ki wana parler moko eza wana parler wana un jour e ko teka manka. Mais ndako wana pona sala stratégique etikala ya biso na ye na elimina petit frère ne wana na ndenge propre étant médecin na banda ko bomaye malembe petit frère et puis encore ye moko mutapesaki na tuni olingi to sala bu to beti cop na sali yango Blaise kisi donc ba kisi dans un PC pour bon même malembe pour etikala sans trace ba monaka kufi na maladie. Bien qu'il y ait piqué la crise de Mercedes, Akenda déjà Paula na kati na bakisi na zango pesa. Yo c'est na papa na nga. Oh yo ça a complice en bas na yo. Nana kide. Yo. Est-ce que ça les comprendre quitter? Allez est-ce que tu dis tout?
kanga monoko na buzoba soki tata mosango mosa osali te yo Oh, bon, c'est quoi? Bon, monsieur Toyela qui est là, on s'en a bien été. Oh, bébé, si bien, monsieur. C'est bon, c'est bon. Yo, acheté. Oui, papa nanga. Oui, combien de porte pour nanga? Oui, maman nanga. Et monte mamie va yé. Dino. Bibo hello. Nakolinga jamais. Bazoba ba police ba simba mabona nga bakanganga. On doit se mettre ici, non? À la place de rester toujours là-bas. C'est toujours pareil. Hein? C'est pas normal ça. Hein? Nini? Oh là 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 là. Ça c'est compliqué ça. Allô? Allô? Oui, ça c'est la clinique. Il y a moyen de m'envoyer une ambulance ici? Oui. Voilà. Ouais. C'est nécessaire. Cabaret 47. Cabaret 47. Voilà, c'est votre patient. Non, c'est votre patient plutôt. C'est là, madame, mais je suis encore appelé l'ambulance, c'est Flo. Essaye de te forcer un petit peu, s'il te plaît. Papa. Voilà, il faut faire ça. Il faut respire. Respire. Penche-toi. Non, respirez, Flo. On va dans ma baie. Regarde. Fais cet effort de marcher. Flo. Bon, ma baie. Force, il y a l'ambulance qui arrive déjà. Force, s'il te plaît. On va dans mon quinté. Ma baie, il faut marcher. Fais-toi cet effort, s'il te plaît. Je vais appeler la tante. Attends, minute. Maman, t'es conflant. Viens là. Il y a Kanan, Koko, ça n'a pas été. Maman, Nini. Nini, Moutou. Makolo. Quand tu parles là, là-bas, il y a la cantine et tout. Comment faire ça? Allez, force-toi. Ça, c'est très compliqué. Oui, allô? L'international est gaulois. Mais la zone Misayo et ça Boyinda. Mais oui, dans la zone, dès la banane Kobenga, tu n'as pas vu mes appels en absence. Ah, mais madame a bouti la clinique. Ah, mais ouais. Ouais, moi, moi aussi, oui. Ah, ça l'hôpital n'a tiki na ba tata moi si na ye, donc voilà toute sa grande famille élargie. Ouais. Ok, essaye de dire à Paradis Kuba, yep ça Kuba qui va préparer déjà biloko
pour la future la reine. Voilà. Parce qu'elle là, c'est une reine. Mais tant qu'on la, tu vois, c'est la future. Ok, merci. Hey, Flore. Okozaba poudre ko uta baba nga mwana kosela ya Kinshasa te il y a de poudre qui ekozo uta Australie ba poudre zo uta amen bino boye bité muta luka mwana su mwana ah ça c'est ça OK voilà et ça yo mais to kokani ah, mais Nazo Yebisayo, l'image, il faut aller à la voix du peuple, hein? Ouais. Ah, mais si, mais comment ça? Ah, moi si. Nazo Yebiso, une très jolie bébé Nazo Yebisayo, mais à ça bébé Mazala va fossette. Ah, mais je fête partout. Donc, comme Bimananga, c'est l'hôpital, juste pour essayer de régler certaines choses. Allez, partout au Bokolinga. Ah, merci. Ok. Informe à papa Vincent. Ouais, tu lui dis, c'est bon. Merci. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yangoyo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouizi. Et ça la reine de étoile de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple, c'est bien. Et puis ça cabiso d'information.